pape aye na ndenge ya spiritualité aye kosala messe na ye na Congo asali messe na ye na Congo ezali na makambo oyo aye kosala na Congo mpo bainvite ezali na autorité moko te alonga place oyo afandaka na Rome aya ti na Congo awa seke po chaque moto awutaka na niveau ya pape to mpe na bamonseigneur omonaka na to mpe bamese labe bobe bacardinal ezali bato moko boye uniquement na spiritualité bayaka kobakisa connaissance ozwi me baesprit bakoya kobakisa yo. Église catholique yebi pourquoi babengaka bato kokufa na kati ya catholique bayebi christianisme on omonaka na catholique bayebi pourquoi babengaka avantage ya bamort na badémon pourquoi basalelaka siko chamanisme pouvoir réel bayebi chamanisme pouvoir réel bimi na kati ya catholique na kati ya catholique basalaka na bango kaka na 70 anges oyo Salomon abengaka 70 anges de la Kabbale wana omonaka na Kabbale juif. Maria losaka basambelaka azali esprit oyo nazobenga monzuka azali nkulu na niveau déjà ya catholique mais bango bakomisi saint. Parce que pourquoi on explique ce qu'on va commencer invoquer Marie saint pourquoi pour Marie azalaki monter insistant maka biso bona mokili azalaki monter open Nzambe apesaki enseignement apespe grâce so elle ya kufi mais na église catholique ba localiser to pe ba organiser ba coloniser colonisation ba bimisi esprit ya Marie ba comme ko invoquer ba comme ko sambela et Marie plein de grâce et le Seigneur t'a fait fonder ba sala ba prière na bango bazo kumisa bazo senga na Marie bazo fuka melaye bazo senga na Marie pour a kumisa bango message de panzambe et ma mère fondation Lisalis ici à long sabiso ba santé ici à long sabiso ba makambo belé mais ambalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé pezali wana vraiment fondation Lisalis et ma mère tobo sanate biso nyonso na Château Rouge na Marcadet pour la assurance na biso nyonso tout le monde a fondation Lisalis et ma mère na Château Rouge na Paris assurance to rapatriement mutuelle nyonso obile boyebi ezaka na kati assurance tout le monde a ma mère fondation Lisalis assurance yo nga natunanga ngayo nakena balobi ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie ban mokili mobimba makambu to lukaka ezaka kapa ya fondation Emma Meya fondation Lisalis ya Emma Meya balobi partout dans le monde dans la moto ya sira ba santé na biso fondation Lisalis ya Yemei Emma Meya amemeli biso assurance ezala na mutuka appartement immeuble santé partout dans le monde contactez fondation Lisalis assurance pour na vie na yo tala ndenge tozobela tala ndenge tozokufa avanga vie na kufa si na s'abonner na fondation Lisalis pa ya Emma Meya papa maman tikandako yaka ko s'abonner pa ya Emma Meya fondation Lisalis assurance ya solo Emma Meya fondation Lisalis ayuna l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision.
votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission, de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Cela reste un grand plaisir de savoir que vous êtes si nombreux en train de regarder cette émission, une émission qui vous apporte l'actualité, l'information, la gaieté, également pour vous divertir. Et comme vous le savez, nous sommes dans une semaine papale où le pape François est déjà à Kinshasa et je crois que il a effectué un voyage apostolique, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter un message de paix, un message qui va, n'est-ce pas, lier également à cette Afrique et aussi à cette Congo qui est déjà toujours en guerre de l'autre côté de l'Est, où nous souhaitons à ce que les messages qu'il a tenus hier, cela soit un message sincère, un message de paix, un message qui va aboutir à réaliser ce qu'il a dit dans son discours. Alors, on va recevoir dans ce plateau un maître spirituel. Il s'agit de maître Fataki Ousmane. Avec lui, on va parler bien sûr de cette actualité parce que lui, c'est un spirituel aussi. Je ne sais pas si cela est lié avec des forces négatives ou positives. Je crois qu'on est un peu autour de la liaison, ce qui va la spiritualité. Est-ce que yépé à cause de la sous-ordre, il y a pape François par rapport à la spiritualité, mais comme vous le savez, le pape est un chrétien. Comme il est chrétien, on est un peu autour de moi, ma question concernant Makamboana. Alors, dans cette émission, je vous suggère d'être branché, connecté, scotché, surtout rester concentré pour pouvoir comprendre à la base que nous allons parler aujourd'hui. Alors, je m'en vais dire merci à tous nos abonnés qui sont branchés, connectés, scotchés en ce moment. Il nous vient tout fraîchement du Congo central, maître Fataki Ousmane. Rechanter ça ensemble avec moi. Fungo Labiso Toyamba, déjà invité Nabiso à Lilo. Alors, maître, habillé en blanc, avec des symboles traditionnels. Maître Ousmane, bonjour. Oui, bonjour, papa journaliste, le grand journaliste et papa Shadrach. Bonne santé. Santé vraiment qui mène en Zambie, Bakoko Zali, Robatile qui m'ezali. Très bien. Alors, toujours un spirituel, ce n'est pas une première pour nous de te recevoir, abonné à Bisso déjà, abonné confidentiel, et puis non abonné, pour découvrir maître Ousmane Fataki, Yaza spirituel. Et alors, pour la bateau bataille pour la première fois, bateau va découvrir yo sous le message nini pour lancer pour la bango avant de la question na Bisso. Oui, comme on a ezali fumu kabula kasei na monde na utaki nango na monde invisible to pe monde des ténèbres na zalaki na kombo ya maître Fataki Ousmane et na ko pouvoir ancestral ba pesa na kombo ya fumu kabula kasei na zo pouvoir na 7 chef coutumier na village oboyoka kakinzamvwete ndenge na yaki kobeta lisolo o batunyo surtout balanda nga propre sirène on azalaki nango na zonga lisolo ya mokie na zalaki na sirène o na kombo ya Marie Jeanne Bololé azalaki sirène oyo asalaki ngai pona kutana na Maria Valasa oyo ezalaka na église catholique babengaka ye Marie oyo biso tobengaka na monde invisibilité Maria Valasa oyo asimba Jésus oyo tobengaka na kombo ya antichrist na monde oyo na utaki makambo oyo malamu ekomelaki ngai kuna penza te po bato ba sacrifice oyo bato basengai pe to bato bakufaki bakendaki mais ene kozwa pouvoir ancestral place ba opesa nga pouvoir ancestral na kombo ya fumu kabula kasei ndenge naza boye nazali susu maître Ousmane Fataki te oboye bila to pe bolandaki mingi mais kombo na nga na minute komi fumu kabula kasei. Pourquoi nazwi kombo ya fumu kabula kasei nazwi 7 chef coutumier ba pesinga pouvoir na village oboyoka ka Kinzamvwete na minute oso nazali na pouvoir o to bengi ancestral yango nde na minute au message na kopesa yango na. Très bien. Lelo offert découvrir biso kombo asika fumu nani fumu kabula kasei. Fumu kabula kasei. Fumu kabula kasei soko zwi kabula kasei ezali na 12 lettres na 12 lettres wana so etali eza déjà 12 planètes oyo yoka kasiko 12 planètes na kati ya monde invisibilité ba pesa moto kombo ezali na ba zo peso titre ezala makambo oyo ezo représenter ba esprit wana. OK. Donc so tali o kabula kasei so komengo mone kobimisa 12 lettres na 12 lettres ezali 12 maisons to pe 12 planète na ndenge ya esprit ndenge bapesilenga pouvoir na ba chef 7 chef coutumier na village oboyoka ka Kinzamvwete. OK.
pouvoir ya sika ozwi yango nini pe ya sika oyeli lo avant penda to kota vif ya actualité na biso maître Ousmane Fataki elo nini oyeli biso ya sika maître Kabula Rasei. Oui, maître Kabula Rasei okobenga pe maître Fataki eza mabeti na bato nyonso po kombo ekolonga me elongi elongaka te parce que elongi mutu abotamaka na elongi moko tia kokola elongi ekotikala kochange te mpe mokolo mutu akokufa. Différence ezalaka nde mutu akochange bakombo ebele me elongi ekozala kaka moko. Na pouvoir ancestral avantage ezali na kati ya pouvoir ancestral oyo biso tozali nango ezali pouvoir oyo ezosunga mutu na domaine spirituel oyo ndenga malamu sacrifice oyo ya bato te sacrifice humaine na pouvoir ancestral ezalaka te. Pourquoi? Parce que na pouvoir ancestral topesaka batama makasi bitabe tokataka ba symbole oyo babengaka bantaba bameme ndenge omoni pouvoir ancestral na Bible pe Nzambe alobi yango Nzambe alobi bobala basi na bino na ndenge ya coutume balobi pouvoir ancestral ezali pouvoir oyo ezali coutume na kati ya coutume wana oyo biso tozali nango nazosala makambo ebele nazotraite physiquement bo nazotraite su bato spirituellement bo. Pourquoi na kati ya coutume tosalelaka banzete apart banzete mpe tozali na bapriere tozali na bandenge tobengaka bakoko bankulu nabengaka kisimiki ya ntoto kisimiki ya maza kisimiki ya mopepe kisimiki ya tia donc yango loba nabengaka esprit ya moto nabengaka esprit ya mai ba esprit ya mopepe na esprit ya mabele. Pourquoi? Parce que na ndenge toza boye bankulu bafandaka na mabele nde balobaka mama na biso po mutu soko akufa bakundaka ye likolo to bakundamaka na se ya mabele. Donc makambo nyonso to ezalaka avant esalama na monde yango balobi mokili esalami na liloba avant likambo esalama pouvoir oyo nyonso to eutaka na maloba oyo tolobaka yango monaka mutu ere abotami akozala na planète ya mabele akozala na planète mosusu te. Différence ezalaka nde baesprit bazalaka na planète oyo ezali baplanète Mars baplanète mosusu yango baesprit bazalaka kuna bato bazalaka te. Bato biso nyonso to tozalaka na planète terre yango moniki nkulu ezalaka eloko moko bomutu aza na planète terre fo saeli makambo bankulu mpo bankulu bafandaka na planète terre mpo azala na vitesse azala na facilité to mpe azala na échec moko te oyo etali spirituellement ya ndenge ya coutume ezalaka ndenge wana na ndenge ya spiritualité oyo biso tozali na yango. Ok, très bien. Tolandi explication ndo pesi biso par rapport à contexte wana. Alors lelo batebele tant batala abino bamona boyaka na ba facette ebele bamona boyaka na ba parole ebele bamona boyaka na ba concrétisation kana maloba mais elo nini nouvelle le ozupe kombo ya sika ozu consécration sika pouvoir ya sika oyo lelo bato batala biso bako retenir na fumu. Oui, fumu Kabula Rasei azali fumu moko ya mokete. Pourquoi? Parce que nazwi pouvoir na 7 chef coutumier na village ya Kinzabo apesinga pouvoir oyo ezali ancestral bakosinga na nzungu tobeti mbunda. Pouvoir ancestral ezali ni pouvoir ancestral ezali pouvoir moko ezali na un réel les deux ezali pouvoir moko bezopesa moto solution sans sacrifice humain. Pourquoi? Parce que dans le monde invisibilité, dans le monde normal, il y a parfait dans le monde. Il y a surtout dans le monde, il y a des défauts. Parce que le monde il y a des cool, il y a des coco, il y a des millimos. Les coco, il y a des millimos, il y a dans le monde ancestral, il y a des solutions sans sacrifice humain. Mais dans le monde des esprits, au monde diabolique, il y a des esprits qui n'ont même pas famille, il y a des esprits qui n'ont même pas comportement. Il y a des esprits dans le monde invisibilité ça bango à condition mais ça veut différence non nuance wana avant continuer nuance ndozo le monde ancestral na monde diabolique. Oui, monde ancestral ezali ni monde ancestral ezali ba pouvoir o ezali na kati ya mabele. Monde diabolique ezali ba pouvoir o ezali caché o ezali na monde des ténèbres. Ancestral ezali pouvoir o ezali na kati ya planète Terre. Pourquoi tu le bien na planète Terre? Ce mutu akufa bakenda kundana na cimetière. Mutu akufa bakenda kundana na cimetière. Esprit na ezalaka nini? Esprit na ezalaka na kati ya kokanga matope esprit na kendaka. Yango ba esprit na kendaka ekopema. Mutu akufa na normal esprit kenda kopema. Mutu akufa normal to bateki esprit na kenda kotenga na timu kolo on Nzambe alobela date ya kokufa bongo esprit na kokota sona kata cimetière. Yango mona ba esprit iran ezali ko sala pe invocation moko bomoni esprit moko ezotelenga na telenga eye entourage to pe na lien oyo zo la pratique wana benga ngo ba esprit iran. Ce qu'on a monde invisibilité, monde des ténèbres. Pourquoi? Pour monde des ténèbres ezali monde oyo ya ba esprit oyo bazalaka déjà na ndenge Nzambe aselaka bango na mokili esata kabonaka na Nzambe abengani sata mokili na kite na mokili sata asengaka Nzambe permission nazo kite na mokili mais pesanga nde permission ndenge nazabo mokili nyonso na tu ezala ya ngai nza a place siko Nzambe alobelaki sata que le monde a donné à toi Lucifer.
po Lucifer siko ezali kombo o Satan azwi siko na kati ya monde oyo yoka na monde de ténèbres. Pour vrai combat, pour Satan est un ange de la lumière, pour Satan est salami na lumière. So l'esprit tout au bazalaka na Satan bango ba salami na monto. Biso batuto salami na mabele. Yango siko esprit nano ba djinn, to pe ba démon bazalaka nano na kanda na biso. Bazalaka na kanda na biso pourquoi po bazali batu oyo basalamaki na monto biso to salami na mabele. Bango baza na nzoto o biso toza na ngote, bango bazaka na esprit biso tozali na nzoto, tozali na âme, tozali na esprit to pe toza su na nzoto ndenge tozabo. Mais esprit azalaka na nzoto, azalaka na nzoto te mazalaka na esprit kaka esili ya pamba, azana ni âme te po ba esprit nde baza bato oyo esprit baniokolaka esprit ko commander mutu te. Pourquoi ce qu'on monaka bato siko ya mokili o monaka mokili ndenge zabo esprit akoma ko pia mutu a condition ezalaka ni esprit yo ke ko luka ye. Yango mona bapesa bato ba condition so bato bakoka te bazoka beshete pe babela maboma yango zo mona siko souvent so moni mimi maboma bazami mingi na Congo. Pourquoi? Parce que spiritualité bato ebele bazotangi la spiritualité te bazosalaka ba mélange nzoko ezana biloko mosusu na spiritualité ba mélange yango te ezala coutume ezana makambo mosusu oyo tosalaka oko mélange yango te. Po coutume avant esimbela fo ozala nanu mutu moko ozala nanu saint na niveau ya bakoko po kozala saint na niveau ya bakoko. Pourquoi? Pour kozoswa communication na l'esprit ya 4 éléments l'esprit ya mai ya mabele ya mopepe na ya moto babisimbo wana bazoyela yo enseignement wana bazopesa o ba message bazopesa ba message bazotangisa wana enseignement kolala kolambaka yango mona connaissance ya moto na spiritualité et esalaka nini ekolaka tous les endroits omonaka kuna accident utaki kosala makalakala mingi te na nzela ya bakongo wana omonaki nzela ekatanaki me bato liboso bakendaki koluka ezalaki bana ba chef coutumier. Pourquoi balukaki ba chef coutumier po coutume avant botonga eloko fo bosenga nano nzela ba permission na bisimbi o bazali wana po biloko oyo bino bozana ngo posa esalama ezalaka ndenge wana na ndenga spiritualité oyo ezali ya coutume. Po coutume ezali spiritualité oyo biso tosala ezali même pas po biso mbaka ba retour d'affaires na coutume pas mais 3 jours monta kozwa résultat. Eloko oyo ewumelaka oyo ezali ke bakamoko grave wana neto sala cérémonie ya 7 jours esili. Mais na spiritualité oyo ya coutume ezali okosala likambo ya jour moko ezali okosala mutu likambo 3 jours ezali to pe 4 jours ya 5 jours ya 6 jours suka ya journée ezalaka 7 jours. Pourquoi? Po Nzambe asali mokili asali mois na mois oyo Nzambe asali omonaka 30 ou 31 mais na kati siko ya mois omonaka ba semaine to chanzaka ba mois mais ba semaine wana omonaka lundi to suka tina dimanche. Mais na kati ya spiritualité journée bandaka na dimanche suka na samedi po dimanche ezalaka soleil samedi nde ezalaka journée oyo ya santine ezalaka ndenge wana na ndenga spiritualité ya ba planète obiso toyebi to pe obiso totangi. Très bien. Voilà des explications claires. Tout me rappelle au fond la chant oyo nde na lobaki tout au début de l'arrivée des papes qui est déjà en Kinshasa, où à l'heure où nous parlons, il a célébré une messe à l'esplanade de l'aéroport d'Indolo, la piste. Il peut y avoir plutôt mon qui autorité ni surtout parce qu'il a qui bon parce que il a d'abord messe et puis il a cérémonie officielle ou cérémonie qui n'a autorité ni surtout en boka bakuta na kuna. À l'heure où nous parle, le président Félix Tshisekedi est là-bas. À l'heure où nous parle, l'autorité ni surtout en boka bazali na kati ya cérémonie wana. En tant que spirituel, parce que déjà t'entendre parler, tu es un homme spirituel mais ancestral. Par rapport à Yakombo Oyelibiso Sika, Nandepe Olaxibiso, pas yo utaki, wana tolobe la ondana ba mission belé, ya ba moi si obandako bimanaye, soki DS soki pe nani Marie-Jeanne Bololé et puis ba masolo to betiwana. Mais par rapport à y arriver à Pape na kati ya ville ya Kinshasa précisément, en général République démocratique du Congo. Déjà la spirituelle aux hommes. Oui, arrivé à Pape Ndengaye, Nathalie peut bémisser belé, mettre à paix tout le fumé belé spirituel, l'équipe, lobby ou lobby. Arrivé à Pape, Pape a représenté le monde dans la spiritualité. Pape a allé représentant au Kesori à lobby le Cambo, esprit tout le monde bayo kakaye. Il y a un moment arrivé à Pape, l'autorité belé faut bayambaye, chef coutumier bazangate ko yambaye. Pape a raillé batu baroyamba pe président pe mokonzi mboka baroyamba pe batu nyonso to oyo bazali ba autorité ya mboka fo bayamba pe azali mokonzi ya munene na ndenga spiritualité siko Pape aye
na ndenge ya spiritualité aye kosala messe na ye na Congo asali messe na ye na Congo ezali na makambo oyo aye kosala na Congo mpo bainvite ezali na autorité moko te alonga place oyo afandaka na Rome aya ti na Congo awa seke For your unfailing love and faithfulness. Lennox Production présente la sœur Kim, ex d'Elias Mukami, dans son nouveau single Nalinga Kayo, disponible sur YouTube, Lennox Production, et dans toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Audiomack, TuneIn, eBay et autres. Mon Jésus, azali na don on va bien spirituel don spirituel ezandistika azana musala fo asala na niveau ya Congo na ezotala za ndenga spiritualité akoleka ndenge ne akoleka nano na messe après koleka kosala messe soka silisi kosala messe asali makambo na ye après kosala makambo na ye bonga koti siko na domaine spirituel par rapport ya musala to pe par rapport ya makambo o ba bengiseli ko jamais pas parolonga na Rome aya côté kosala neka messe ya pambazo azonga te ezali na musala ba bengisi etaki azali représenter par rapport à mboka ndenge zo kendele yango ba bengisi etaki ye azali représenter ya makambo o etali na domaine spirituel azali élevé aye ba kosala nini po Congo ekeni esala nini Congo ndenge ezali wana ba makambo o balingi ba meka sala po mutu nyonso alukaka protection spirituelle na makambo ya spiritualité mutu pas azalaka na maître spirituel na ye ya omonaka na église pourquoi basiaka pasteur pasteur bazali bato oyo uniquement bazokonza église soki bamindi bazali baproblème bakende luka bango mpo bazali chef spirituel ye mpe babengisi ezali nde mosala nde aye kosala mosala aye kosala uniquement na Congo mosala oyo aye kosala ezodépendre ye na baautorité oyo babengisi ye donc na domaine spirituel oyo ya kuti ezali kaka uniquement bakoyamba ye etake bapesi nzela bakulu te mpe bachef coutumier bakoyamba bapesi nzela bafandi ye azana na musala na ye musala o babengisi soki makambo ne nyonso tu esili akosala ni akozonga na ye eloko oyo ye babengiseli awa na Congo ezali entre makambo o bango basololaki na kati ya ndenge ya domaine spirituel mais elekeli na physique mabo asalisi messe mais spirituellement bo azali na makambo oyo akosala na niveau aye pe na domaine spirituel par rapport ya makambo oyo azosala kosala nano messe ezali na domaine spirituel parce que kolonga musika aya kosala messe awa na Congo ezali bajete c'est que makambo o babengiselaki ye moko ayebi pourquoi aya kosala messe awa na Congo ezali ndenge mais quand peut expliciter biso si vous êtes réellement un homme spirituel comme vous le disiez spiritualité ni au papa asalelaka parce que déjà yaza na Congo te aza congolais te tolongola déjà spiritualité ancestrale oyo salelaka ye to tia na spiritualité ni c'est un chrétien asalaka christianisme oyo ya Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur ou encore aza chrétien et antichrist ou encore aza rosichristien ou Illuminati ou mais quand un peu expliciter Illuminati rosichristien christianisme et tout maramne surtout bimi na kati église catholique et ben kanka au monde araba maïkarine surtout bimi na kati église catholique et ben Illuminati bah tout et bimi na l'église catholique pourquoi na l'église catholique on ne ba yebi les vrais histoire à Bible tu peux yebi les vraies Bible na kati catholique ezali na de na catholique so tali ko mona ba mari mosusu balata bilamba ya pembe et que comme monsieur Marie balata bilamba ya mwindu omona kuna ba messe noire ezali ba messe blanche pe ezali pourquoi pour ceux qui mutu beaucoup na noir donc noir elingolo ba molili na kati so tali so façon tali pape omona raita mosusu asimbaka eloko oyo asimbaka Marie na simbaka moko azalaka pembe Marie mosusu azalaka na forme ni bamona na couleur mwindu te ya mwindu pourquoi na spiritualité il faut qu'on y ait côté négatif na côté positif pourquoi pour la carte spiritualité maître spirituel a yebaka nyonso ye azali représenter na domaine na église catholique kuna nde christianisme ezali soko tali ba prière na bango souvent bakumisaka Marie mingi koleka Jésus bango bazwaka Marie saint pour Marie era botamaka azali na miracle oyo azwe mezwaka te yango babengaka se do bazwaka Marie plus que Jésus mais soko tali na ministère ya Jésus bazwaka Marie plus que Jésus te soko tali ba prière oyo basalaka mingi bazwaka Marie plus que Jésus babengaka Jésus Christ sauveur mais soko tali mingi ba prière basalaka ba prière mingi na Marie na kati ya Marie oyo pour Marie azalaka na photo te na ta Jésus na ta Jésus photo ezalaka te so omoni ba Marie nyonso tu oyo yaka na ba image e babengaka ba Sainte Rita et ba Vierge Marie o bazobenga ezana ba monde o biso to utaki monde de ténèbres
na ba esprit mosusu Marie mara papa na biso wemba o akufaka ba obengaka Maria Valence to yoka ezaleli no Maria Valence Maria Valence wana azali les grandes sirènes na kombo to batu mususu babengaka na kombo ya Lilith batu mususu babe po Maria Valence azalaki mwasi oyo azalaka mwasi ya Adam po Adam enzamba akelaka mokili o monaka yase oyo Adam mokili enzamba akeli yango enzamba akeli mokili Adam mwasi na liboso avant basala Eve ezalaka nanu nani Maria Valence on yokakana pourquoi pour Lilith existera déjà pour Lilith na Lucifer avant babala na ba vivra nanu na Adam so Adam sengaka nde au secours na nzambe puis comment azo vivre na mwasi moko tamso yela na forme mokila tamso na forme ya nyama yango siko Adam asengaki nzambe nzambe akosalela ye mutu yango mona basalaka Eva basali Eva place siko monaki siko Satan akenda kobala na Lilith pour pouvoir ya Lucifer na pouvoir ya Lilith ezali pouvoir différent pour Lilith aye na homosexualité yango mona ba musicien belé ya Congo ba pelaka pourquoi pour na cérémonie homosexuelle ba musicien so hotel o basala homosexuel succès na bango aussi na passe mais tellement ba musicien belé basili na Congo pourquoi bazali na kiss homosexualité bazali na kiss ka ya contrat ba signer ba monte ba dragon ba monte moko bo bengaka musala mo pepexu ici et s'il me monte azo sala homosexualité ya maintes fois homosexuel ezali eloko moko ezo matana no puissance ya spiritualité ya ba genre ya succès o bango bazoluka na kati ya homosexuel mutu aye nango ezalaka Lilith ye bomundi bakabelo basi bazolata kabelo ezali ba semence ya Lilith ba manzaka o basi ba chesa ezali ba semence ya Lilith ba biloko to ozomona bi bakabelo ba manzaka ba semence ya Lilith ozomona ba mesh ezalaka déjà biloko ezalaka déjà na monde invisible pour so hotel ba sirène ezalo tumenga kolobela te pour sirène nyoso hotala omona gaza na mesh be arosa na suki molai pourquoi parce que na tango kala ep tomono tanga ko tomono kutana ba dikulu ketch monde botangi ba madame Jacqueline banaka koyaka madame Jacqueline monde bozotanga ba table comme rouge to kimi na tawana afa ba abiba ko kanga ba esprit wana to vivre ba makambo wana pourquoi parce que ma monde ya ba sirène ozomona po sirène apesaka moto succès moto onyeso abimaka na sirène ozokota na homosexuel wana okozwa mbongo mais parce que mbongo wana sike kozala nango kaka courte jour pourquoi po nzambe alobi bomengo nyonso tu apesaka moto na mokili oyo moto akendaka nango te so okufe kotikala nango kaka okendeka na eloko moko eloko ni moto akendaka tokendaka na bilamba te me tokendaka na misala oyo tosalaki na mokili nzambe akojuge osalaki bolamu te mpe osalaki mabe yango moni bato ebele bazokota na kati ya homosexualité ezali lipremier lisumu oyo nzambe alobaki akolimbisa moto te par rapport na moto oyo akufi nde na kimaji moto akokufa na kimaji nzambe akosambisa me moto oyo azosanga na mwasi mibali na mibali nzambe akosambisa bango te pourquoi po ezali eloko ya liboso lisuma liboso epesaka nzambe kanda taka eza na lisumu epesaka moto nzambe kanda siko nzambe alobi na bamarabu mosusu azosala ne yango na se ya ignorance mais natikeli bango nanu temps bacomprendre grandeur nanga bakobongwana omoni siko badiférence wana lisumu oyo ezopesa nzambe kanda yango omoni na kanda domaine spirituel nzambe asalaka déjà mokili na ye ndenge ezali eloko moko moto ayaka kobakisa so eza te ezala biso bamfumu ezala biso baêtre spirituel toyaka kosalaka makambo oyo si esalama déjà ye omonaka bapouvoir to mpe miracle nyonso to esali ezali chaque prophète nzambe atindaka ezalaki na misala oyo bango basalaka na misala oyo bango basalaka ezali baconnaissance oyo biso tozwi ndambo yango omonaka okende na maître wana aza na connaissance ya bo okende kuna baza na connaissance moko ezali nano différent pourquoi par rapport ya baprophète mpo baprophète bayaki selon époque selon mission to mpe service oyo nzambe atindaki bango na mondi oyo omonaka ya mokili oyo ya se oyo nzambe atindi homosexuel bato nde fo baluka batika yango so batiki yango bakomona miracle ebele oyo etali makambo ya nzambe batika homosexuel mari de nuit femme de nuit basemence ya Lilith basi babalaka te basemence ya Lilith blocage spirituel ezalaka basemence ya Lilith mpo Lilith okotala mari de nuit femme de nuit semence na ye obalaka te semence na ye ete na famille na bino ndenge boza wana boprogesaka te semence ya Lilith siko pourquoi siko bato batrapaka Lilith noki par rapport ya Lucifer Lilith bato batrapaka ye noki pourquoi po bato ebele ozosala kindumba ezali déjà semence ya Lilith moto asali kindumba ezali semence ya Lilith moto apase rapport sexuel na ndenge obali mwasi te opesi mwasi mbongo ende bandumba basalaka ezali déjà semence ya Lilith olali mwasi perte blanche ebimi na kati ya perte blanche wana ndenge ebimi wana
seulement c'est Lilith ya zong mais mutu oya bali mwasi a passer rapport na mwasi na Lilith ya za sous na kati ya famille na bino ta sous na kati ya blocage na bino te pour bali mwasi no pesi mbongo famille na bango ba yebio mais ayo bali mwasi te osali symbole te symbole oyo ozosala rapport makamyo surtout ozosala Lilith azo zwango ya moni Lilith azo fort Lilith pas azo jouer mokili o so tali souvent bato belé bazo adorer makambo ya Lilith banzembo belé bato so tali bato bazo kotsa bato bakotsa mingi makambo ya Bible na mututi me bato bazo kotsa mingi makambo oyo ezali mokili oyo ebungisa nzela na bango pona nini ba umela te so tali souvent ba jeune bazo kufa mingi pourquoi parce que bazo tambola malamu te pour soko tamboli malamu ko umela na mokili o mais so tamboli malamu te yango mona ba mort ne ezokufa to nzambe alobi mutu po foko umela na mokili mutu umela na mokili ni faut respecter papa to pe mama o baboti yo po bango bazali banzambe ya se après ko respecter bango salisa babola après ko salisa babola faut ko luka ko respecter parole o pe balbengi vraie parole de Dieu po mutu oyo ngana ndimi ya mutu o sali pouvoir to pe asali invocation na komba Jésus Christ de Nazareth na monde o biso to uta o bandako ko lengisa ka be esprit o pe mutu azali na foi mutu azali na foi te alobika au nom de Jésus Christ de Nazareth ya pamba so azali na foi te ekosala kombo ekosala logo te mais mutu azali na foi o azali na kondima mutu akoloba au nom de Jésus Christ de Nazareth eningisaka na monde o te utaki euta na monde on te utaki ebangisaki biso na pouvoir ancestral ekobangisa biso te po ezali pouvoir o ezali déjà mabele o si to kutaki to pe nzambe atiaki déjà différence ezali yangwana est-ce que spiritualité ya pape ezali ya spiritualité nini parce que lobiawa que nous surtout et outa na église catholique donc ce que nous faire comprendre biso que ezala incancar ezala christianisme ezala antichrist ezala rose croix ezala nini nous surtout et outa na église catholique donc mon continent eza pape oui ezali ba secte o ebimi des gens avant pape pourquoi pape azali représentant église catholique hein les deux ezali ayaki kokuta yango déjà po ndenge mona ka ba église ezalaka biloko o ebimi déjà okoya kokuta yo po bazotangisa kaka connaissance wana so yo kutango eki euti kuna c'est que yo yeka kozwa succession au pouvoir oya kozwa pouvoir en plus na connaissance ya l'esprit bakobakisela o Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan Les sipos c'est une chaque soir avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents c'est dans 3 semaines. Les sipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, ye solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazoko ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazoko ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na benga bon internet pesa ga site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza e komi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga basena yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozwa solution goût Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga
chaque moto autaka na niveau ya pape to pe na ba monseigneur omonaka na to pe ba monsieur l'abbé ba cardinal ezali bato moko boye uniquement na spiritualité bayaka kobakisa connaissance ozwi mais ba esprit bakoya kobakisa yo po biloko mosusu na spiritualité babenga yango ba clé biloko mosusu ezalaka dévoilé te biloko mosusu ezalaka moyen ba dévoilé secret ezali fo esprit parce que pape siko aza na kati ya coutume te pourquoi po na kati ya coutume oyo biso ancestral pape azali pape azali muntu oyo coutume ancestral ezali na Congo toza na coutume na biso na Benin pe ba Béninois baza na coutume na bano ba Sénégalais pe baza na coutume na eza pe na pape partout na monde bato na bato ba na coutume na bango oui ba na coutume na bango est-ce que yé lokola en tant que homme spirituel yé pas pape église catholique ça doit représentant légal de l'église catholique ce qu'on a na yeba pe bandeko o ba kotala biso pape to tsaina spiritualité nini na spiritualité ko tshaya christianisme po ye azokonza église ezali christianisme azokonza pe na bino akokonza bankumu te pe akokonza bankumu te pourquoi biso tozali na pouvoir uniquement ancestral pouvoir oya biso na pouvoir ya pape ezali différent pourquoi biso tozobenga bankulu binyumba tozobenga bambanzi tozobenga bankulu na esprit to pe démon baza différent po esprit to le ba en général mais démon na nkulu azali différent po ndenge toza biso bato bosoki okufi biso tobenga ba mama ki mpavita tobenga ba papa simo kimbango tobenga ba lembaka na nzongi tobenga ba kulumbimbi biso tobenga nde ba besimbi tobenga besimbi ba tata wonda tozobenga bankulu na besimbi papa za chrétien bango bazali chrétien bango bakobenga biloko wana te pe kinkulu lukaka fo batikela au pouvoir ancestral po ba biloko wana esimbela yo pourquoi bino wana olobi wana ezaki ndoki to ezaki ndoki te bato ebele babengaka biso bakongo bandoki pourquoi parce que bakongo tozali nde na coutume sorcellerie ezali différent na magie na kati ya sorcellerie ezala na bible bayebi sorcellerie n'existe po nga na fandi na bandoki oyo ki apumbaka na moi apumbaka pe na butu nga na fandi na ba sorcier sorcier vraiment un sorcier sorcellerie ezali pouvoir ezali semence ya mabe na kati ya nzoto ya muntu ba pasteur ebele ozomona eloko maka sorcellerie bakimaka nanu kosalisa muntu délivrance na yango sorcellerie ezali eloko moko bo po sorcellerie elongola yo te pe sorcellerie ekbima na nzoto ya moto elukaka na moto fo afongola motema akofongola motema wana ase repentir se repentir wana nde sorcellerie wana ekokatana mais moto azali ndoki yo ozosalisa ye afongoli motema te moya sorcellerie wana ekangama elongo eza te pourquoi po sorcellerie ezali moni ndenge baliaka bato moto akufi na lingomba na bango biso ezalaka kindoki te biso ezali pouvoir ancestral nazo expliquer sorcellerie pouvoir ancestral ekozala lié na pouvoir ya christianisme pouvoir ancestral ekozali lié na christianisme pourquoi oui ezali na permission po ezali ancêtre ya famille na ye bakopesa ye nzela po ezali pouvoir ancestral ezali lié na domaine nyonso sauf nde na domaine oyo ki ya pouvoir ancestral ekangamaka mingi te na domaine magie po bato oyo bazobenga ba esprit oyo ezali magie na kobenga ba pouvoir ya milimo esprit alingaka asala mosala to pe asala service obengisa azala libre po bato bazwa pena ndakisa bien parce que soto yambi il faut koloba vérité. Est-ce que yo koki kosala mutu moko musala to osunga mutu moko na likambo songolo pakala et que mutu wana pendant que yo sunga mutu wana zo sambela ana bi pouvoir ancestral nzamba lobela ngo na bible c'est que ezali correct okosala marque même ba magicien kutu bayaka bazoka makambo ba député bayaka ba général bayaka ba capitaine bayaka muta domaine nyonso omoni soki muta ye atana zana ba solo kana ya mabe azali na misala na ya mabe nga na kopesa ye pouvoir ancestral oya ngai na note na kopesa ye pouvoir ancestral oya famille na ye po babala na misala oya azali kosala mutu alukaka likambo po ebala na misala oya azali na yango yango mbengaka mutu ndeki tobota matozala na bakoko na biso soki nyumba ya koko na yo tokosala yo a communication pour les morts ne sont pas morts soko tangi chamanisme pouvoir o babengaka ba mort église catholique yebi pourquoi babengaka bato kokufa na kati ya catholique bayebi christianisme on monaka na catholique bayebi pourquoi babengaka avantage ya ba mort na ba démon pourquoi basalelaka soko chamanisme pouvoir L'église catholique peut le chamanisme. Chamanisme pouvoir bimi na kati ya catholique ko invoquer mort na ko invoquer démon ezali diffé po na kati ya catholique basalaka na bango na 70 anges oyo Salomon abengaka 70 anges de la Kabbale lono mona na Kabbale Juif c'est-à-dire de basambelaka
Nzambe ya Maria Losako. Oui, Maria Losako basambelaka azali esprit on azobenga munzuka azali nkulu na niveau déjà catholique mais bango ba commencer saint. Parce que pourquoi on expliquer ce que ba commencer ba invoka Marie saint pourquoi pour Marie azalaki monter système rabiso bona mokili. Azalaki monter open Nzambe apesaki enseignement apespe grâce. So elle ya kufi mais l'église catholique ba localiser to pe ba organiser ba colonisation babimisi esprit ya Marie bakome ko invoquer bakome ko sambela et Marie Père de grâce et le Seigneur t'a fait fonder basala ba prière na bango bazo kumisa bazo senga na Marie bazo fuka melaye bazo senga na Marie pour akomisa bango message ya panzambe siko na kati ya chamanisme pouvoir réel okomona pe ba Marie bazali okomona pe ba Saint Paul bazali siko na kati ya Christian Saint Pierre Saint Elobini Saint Paul Saint Anne Saint-André. Oui, au moins Saint-Michel Archange, Saint Elobini, Saint Elobi que muntu oyo a existé na mokila kufu ba komeko invoquer. Yeba benga ka saint. Wansko chamanisme. Tena chamanisme à part chamanisme kaka sous l'église catholique. E ba so benga ba saint. Saint ezali esprit oyo kufu komeko senga. Nzamba lobi to fuka melaye, to fukela mato mokilité. Ezali déjà idolâtrie so ke fuka meleke kwa Marie, au sambe le fukame. Au sengi déjà et comme idolâtrie. Nga ena akola na église ena tanga na école catholique na akola ezali na Saint Joseph na niveau ya Congo central kuna na niveau ba Matadi na mama koko moko mobima zo akendaki kolela koko na tokende toke école to moni koko ngo azolela ba bougie neza razo senga na Marie nde batika ba bougie zo pela na ngwana koko na bane kolela bio toke récréation ebimi tokenda vraiment place ce qu'on a mona ce spiritualité église catholique pona mona koko na lela na mona Marie wana aloba. Il y a une église catholique qui est un secret, il faut l'accès. Il y a une branche, il faut l'accès. Il y a un miracle. Il y a un lobby chrétien pour un miracle, il faut avoir la foi. Dès que tu moi explication, dans l'église catholique, tu as des branches pour des branches pourquoi pour oui, la spiritualité. Il y a négatif na spiritualité positive pourquoi pour on a lobby être aussi marié à pembe azopesa le sako ya pembe et au monde déjà loko o ekotaka na formule ya monde ezolobi makambo o ezali ya molili okofanda bo muto asalinga mabe to sa les messes noires akufa est-ce que ba kosengile na Nzambe ba kota na branche moko ya musu pour ba prophète et ba kelaka mokili ba Nzamba la kisa bango déjà branche ya mabe na branche ya malama la kisa bango esprit ba sala enigma mabe pour ba esprit ba yaki ko sine ba park na ba prophète ba la kisa ki ba prophète misala o bango ba lina ngo prophète abi déjà ba esprit o bazana branche ya mabe ba esprit o bazana branche ya malamu do ba o benga bango na makamba mabe ya ko bongisa te ba o ba benga bango na makamba malamu po ba bongisa yango moni na carte église catholique wana e bazo invoquer e basala ka messe a sang ya pamba ebenga kana no ba esprit et bien sang ya pamba ndeto sala ka invocation sang ebenda ka ba esprit OK a sang ebenga ka ba esprit ebengi esprit to pelisaka muntu asa emataka likolo emataka likolo kasi ezomata likolo milingana ezomata likolo ba esprit bazalaka na ba planète oyo ya mabele yango na bi bankulu ka bazalaka emataka likolo kasi bazosenga ba esprit bamata na ndenge ya likolo bayoka demande wana po bakita basala nini service oyo bango bazali na yango posa yango monaka. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini.
24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. L'église catholique est l'église moko etondi na connaissance spirituelle et bimisi pe ba secte ebele et bimisi pe mikonzi ebele na kati église catholique pe ezo konza pe batu ebele ya membre na monde. Très bien. Et la rende ngwana. Voilà. Mais to comme on a souka maître Ousmane mais tous en moi éclaircissement parce que moi musique on est ko déranger biso moi il faut to kata pende émission kotoyo n'est pas aye na Kinshasa. Messe oyo bazo sala eza ba messe noire to eza ba messe blanche parce que na Congo otoloba ayepe na voyage à spiritualité pape era sali messe couleur alati ezali ya kosambisa ete asali messe oyo ezali blanche po alati couleur ya malamu so tali batutu bazali na yesima balati couleur ya malamu messe noire ezali messe oyo eza caché yango tokosala mutu mabe mais ekbali messe noire do messe on sala batu bakozala te uniquement ba membre ya église catholique nde tokozala o siko tolati bilamba o tosala messe noire tolati noire to bimisi Marie ya mwindu to bandi ko invoquer to sala mutu messe noire parce que pape ndayebo sa messe noire te na pape pour sala messe noire ba sala ngo na Rome pape a ko sala messe noire te pourquoi parce que makambo vraiment mingi ya pape si même na kati ya Rome Congo ezali na sali be monsieur bien na le Congo déjà ekomi grande puissance na niveau de spiritualité Congo ndenge ezana déjà Lucifer peut a tombé déjà dans na Congo na expliquer que ba tebele na be mission ba témoignage peut belé o bato benga na ba journaliste o peut belé na yamba par rapport à domaine na misala o peut na sayela ki bato na ndenge spiritualité bo pape jamais ko sala messe noire na Congo rien pape a roya ko loka na misala o ba benga so ko sala maître spirituel monique ba problème moko so déranger te peut place te peut capitale te peut province moko bo ba ko benga sa maître spirituel o kende o sala o chaki qui m'y a payé pour benga saint e ba benga saint ya uniquement ko chaki qui m'y na temps te peut pape ndenga cool na ndenga azana so na tante aya ko sala mabe ya ko sala nini bola mpona ni aluka nzela ne ya kibosa so omoni na niveau spiritualité obiso tozala na moto sala kana mabe po to omoni nzoto ezana bandi ko kola ozala na ba limite po ozo bengisa be esprit mabe elia kasko nzoto po ozo benga esprit mabe mara biso tozala kana bazimba nganza mutu moko te maître ninga nzambo mutu moko nazana po amona ka mabe moni otindeli mutu kakete otindeli mutu loko moko beti na nzoto na ndako na ye kuna so sali pouvoir moko na ndenge siko négatif pour spiritualité ezali na négatif ezali na positif na ndenge nyonso et comme ka négatif te pe positif pourquoi par rapport ya misala ya kamuto azana ngo posa yango mona ka biso na coutume avant ça la mutu musala okosenga na demande a okota demande lobele déjà avantage na désavantage ayeba ke ndikamazo sala déjà ayeba sort na yango jamais ça la mutu musala ki a regretter sima te faut ayeba sort na ngonde déjà ki faut ma expliquer nga déjà ndenge makambo ngo elekila ndenge na moni déjà miracle ngo déjà m'explique nga déjà avant asala musala de spiritualité biso tozali nango ezali ndenge wana. Très bien. Tokomi na biso pratiquement à la fin, to citer la question de curiosité dans le monde de la musique, vous avez parlé des retours d'affection. Neto koyoka artiste na biso mboka Kofi na madame nae mama Lia Bakabwani. Est-ce que soki mutu moko lukiyo bakope ça peut retour d'affection bazonga ni pe na mokili mutu nyonso to azali faible na spiritualité retour d'affection esalamaka na ka te pe na domaine o ndenge bato bakabwana ezana ba retour mosusu bakabwana ndenge mabe ezana ba esprit mosusu basalaka uniquement bolamu siko yango na lobi ezala na côté négatif na côté positif donc mutu aye koluka likambo faut expliquer na no clairement likambo na ndenge esalami bongo siko okosala siko mosala oyo ekosala ke makambo wana basala ni bazonga mpona mokili oyo tomonaka mutu oyo azali likolo azate pourquoi na bi mutu azate pourquoi na moni mokili oyo tozali Kofi aza maître na Kofi azala maître na ngai te nga azali mfumu bato bapesi nga pouvoir bazali na village bazali bakoko mobimba Kofi azala maître na ngai te azala na maître ya bana na ye oyo abimisi na niveau ya musique biso tolobela spirituellement spiritualité kisi ya musique ezali kisi oyo biso toali na yango te biso tozali na pouvoir ya domaine nyonso mais mutu oyo azobranche na uniquement ya succès ezali eloko mosusu biso mpe topesaka succès mais so tali succès uniquement au bato bazo rene mekolo ezali succès ba sirène to koloba na vraiment mingi te yango na expliquer bino ye ba reine kajaka e ba minate ba bwa kaka ezali ba sirène au biso to utaka na monde bazalaka ba esprit au ba exister ba kufa bato maka biso bato ba comme invoquer pe ba comme zo succès na monde au biso to zali na yango. Très bien.
Merci beaucoup, Maître Ousmane. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous nos abonnés spéciaux qui auront bien voulu partager cette émission. Nous vous demandons affectueusement de s'abonner si tu es nouveau ou nouvelle et partage cette émission si tu as acquis des connaissances spirituelles parce que parmi les abonnés et non abonnés alors tenir regardez s'il y a des commentaires et des suggestions, appelez-nous par les numéros qui sont affichés en bas de vos écrans et laissez-nous des commentaires, cela nous fera énormément plaisir. Alors maître, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tomoni bandeko belé batalio, bandeko belé sepeli surtout na ba côté à bateau baza vraiment la poso yo kamaram autre soli lelo. De ton passage aujourd'hui ba retenir nini? Oui, loko bako retenir kaka nga azali mfumu kabula kasei na pesa message o etali spirituellement o ezali bokoko na domaine na ngai na yebi mingi o ezali spirituel. Na kati ya spiritualité na ngai mutu nyonso oyo azali na blocage spirituel nazosunga e freinage e oza na posa promotion e oza na posa ozwa candidature tosalaka nyonso na domaine nyonso etali spiritualité na ndenge ya négatif te mpe na ndenge ya positif bo mpo na mokili oyo mutu azali parfait azali te mutu nyonso to azalaka na makambo oyo tantôt ezo déranger na ndenge ya spiritualité tantôt azoba solution to azoba solution te na ndenge ya spiritualité soka contacter biso ngai maka mfumu kabulaka se akozwa solution na domaine oyo etali spiritualité bo ngai epa na ngai sacrifice humain ya bato ezali te nazo répéter mingi sacrifice humain ya bato ezali te sacrifice humain ya mutu ezali te epa na biso ezali kaka nzamba makasi bitabe na biloko tosombaka bazolo lelemba tosombaka babiloko na biso babinyumba tosombaka bantaba to pe tosombaka biloko na biso oyo etali na ndenge ya coutume te pe na ndenge ya spiritualité bo na kati ya spiritualité na biso to pe na kati ya makambo na ngai o mutu aza na poste na ngai to pe numéro ya contact eza kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981. Mutu nyonso to o ma problème ezo déranger physiquement to pe spirituellement bo biso toza uniquement pour ko guider te mais ko sunga ne bino ko débarrasser na ba problème o ezo déranger ozwa solution o etali spirituellement bo bato nyonso to balandi émission nzamba zala na bino abatela bino partout na monde o bato balandi biso tika journée ya lelo nzambe abatela ngo apesa ba oyo te pe bazana ba problème spirituel oyo bazoluka ba solution nzambe faciliter bango afongola ba porte to pe bakutana na biso ba mfumu ya malamu te to sunga bino na maye oyo etali na ndenge spiritualité bozo ba solution bo témoigner na ndenge oyo etali domaine spirituel ya misala oyo biso tozali na yango. Merci beaucoup Maître Ousmane Tokomi Nasuka, merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Richard Tessa et Rodin Lombre, vous l'avez suivi, il a dit ce qu'il pouvait dire, il a donné son numéro. Appelez-lui si vous êtes intéressé pour savoir où est Ali Bongo, la solution à proposer Binoa et Kosala Penza bien n'a pas Bino parce que Bossepeli n'a maï auto Bino. Alors merci alors à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires, un grand merci Namadeko Touo Balinka Moussa Tossel Rabango. À la prochaine, quant à moi, nous vous souhaitons bonne journée et puis bonne continuité de la semaine et puis bonne semaine papale et puis plein de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.